Ba Chinois nyonso ya Karine Mokonzi na bana membre nyonso ya Karine Mokonzi oyo esengelaki bakutana na Karine Mokonzi en tout cas bokokutana après 6 mois mpona koevite contamination ya coronavirus. Bovanda na bandako na bino vraiment calme. Ba Chinois bana membre bamama autorité bino nyonso esengelaki botindela Karine Mokonzi biloko, botinda te, bokoki nde kotinda ya kokauka. Donc ya kokauka ezali mbongo. Kokende na Western nyoto bisika batindaka mbongo na agence, kuna likambo epekisami to kokino kokende, ozongi mbala moko na ndako. Bobima te bovanda na bandako, ti ekoleka to na mboka oyo ozali bakoautorize bobanda kobima. Soki moyen kokende na ba agence bisika batindaka eza te, okoki kotinda na ba moyen ebele eza na kati ya ordinateur. Ebongi yo moko kosolola na Karine Mokonzi to na ekipe na ye. Boyebake ndenge nalobi biloko moko te botinda, bokoma pe kuna te, bobima te. Visite epekisami na ndako ya Karine Mokonzi pendant 6 semaines après ba fête ya Pâques. En tout cas, continuer toujours koyoka yango ndenge esengeli, ndenge mibeko ya Belgique elobi pona makambo etali coronavirus, pona ya bino mami Karine Mokonzi ndenge bapesi mibeko. Mbote bandeko na biso ya Belgique. Na minute oyo nazoloba na bino 900 et quelques personnes baza déjà contaminées na virus ya coronavirus. Bandeko ya Belgique, na minute oyo nazosolola na bino 7 personnes bazali déjà batiki biso pona maladi oyo ya coronavirus. Bandeko na biso ya Belgique, oyo naza kopesa bino ezali information ya solo pona boyeba makambo ebele. Ebongi bokende na page oyo etali makambo ya santé ya Belgique, bozangisa kotuna ba information te. Soki omoni nzoto na yo ozokosola mingi, oza na problème mpona kopema, ovanda na ndako, luka obenga monganga na yo oya pembeni, oya famille tobengaka, parce que eza biloko kosakana te, eza makambo moko sérieux. Bozwa ngo na blaki te. Na minute oyo laboratoire oyo ezokipe makambo wana oyo ezolanda ezokonfirme ke coronavirus ezali na kanisa boyebi yango bien, ezalaka na Kilven. Ndenge boza wana boyeba hôpital oyo ezokipe bakawa eza préparé, ezali hôpital ya Saint-Pierre na hôpital oyo eza na Anvers na kanisa boyebi yango, hôpital oyo ezokipe biso malamu na bakawana ya coronavirus. Soki vraiment omoni ke bamoni oza positive, oza na coronavirus wana, soki esengeli okota hôpital okokota. Soki esengeli nango te, okoki na kovanda na ndako, okomela bakisi oyo bapesi yo. Mpona kati ya Belgique, baza na phase fédérale ndenge bamoko babengaka yango. Bacours ezali, baklasse ezali ya kokata. Me bano baza na ba école na ba crèche, bango bakokutana na bango. Na ba université ya francophone, wana nyonso ezali ya kokangama. Pendant na kanisa kozala 6 semaines na kanisa. Ti après fête ya Pâques, oui, eza penza après 6 semaines. Ba magasin bele kangami, kaka ba pharmacie eza ya kofungwama. Bisika pe batekaka biloko bambwa, banyau wana eza nango ya kofungwama. Ba restaurant, ba café, ba nganda, ba discothèque wana penza ekangami.
kokende au terrain oyo tovanda bisika moko boye tozwa mopepe oyo likambo boye wana nyonso basuprime yango eza te vanda na ndako oyo azalaki na opération basala opération soki eza nango urgent te bakochange o date opération eza te bakoopere kaka bato eza urgent bapekisi yango na bahôpital kokende kotala bato na lubwaku en tout cas ti na le 3 avril sikoma bakotala bato na lubwaku eza te na bakote ya misala bato mosusu bakokosala parce que fo kosala mpona kokotisa mbongo ça dépend mpe ya kompani na yo ça dépend ya patron bisika ozosala mpona basikoyo batransport tozwaka bametro babisi babiloko ya ndenge na ndenge eza nango mais vomi vanda na ndako soki oza na eloko ya kosala te bavoyage na libanda na étranger bisika tu epekisami eza te koluka no tokende beta tour na aéroport omela pema oyo naenda kende ndule na Turquie bozwa yango au sérieux eza blaki te kokende kotala bakoko na maison ya repos oyo nakende tala koko na biso eza te epekisami donc bafeti oyo yo tokokutana mpo tosala na feti moko boye feti ya 8 mars feti ya basi baeglize eza te bovanda na ndako bolia fufu bosolola na bana bosala oyo bokosala oyo mpe alingi akota atala papa robo akoki kokota na elengi ya komba congolaise tv kuna okomona no biloko ya calme kuna epekisami te meme oza na coronavirus meme oza nango te en plus ozala contamine te mpona kotala site na ngai nasukisi awa botikala malamu ciao baza deja contamine na virus oyo ya coronavirus bandeko ya Belgique na miniti oyo nazosolola na bino 7 personnes bazali deja batiki biso mpona maladi oyo ya coronavirus bandeko na biso ya Belgique oyo naza kopesa bino ezali information ya solo mpona boyeba makambo ebele ebongi bokende na page oyo etali makambo ya santé ya Belgique bozangisa kotuna ba information te soki omoni nzoto na yo ozokosola mingi oza na problème mpona kopema ovanda na ndako luka obenga monganga na yo oyo ya pembeni oyo ya famille tobengaka parce que eza biloko ya kosakana te eza makambo moko sérieux bozwa yango na blaki te na miniti oyo laboratoire oyo ezokipe makambo wana oyo ezolanda ezokonfirme ke coronavirus ezali na kanisa boyebi yango bien ezalaka na Kilven ndenge boza wana boyeba hôpital oyo ezokipe bakawa eza préparé ezali hôpital ya Saint-Pierre na hôpital oyo eza na Anvers na kanisa boyebi yango hôpital oyo ezokipe biso malamu na baka wana ya coronavirus soki vraiment omoni ke bamoni oza positive oza na coronavirus wana soki esengeli okota hôpital okokota soki esengeli nango te okoki na kovanda na ndako okomela bakisi oyo bapesi yo mpona kati ya Belgique baza na phase fédérale ndenge bamoko babengaka yango bacour ezali baklasse ezali ya kokata me bano baza na baekole na bacrèche bango bakokutana na bango na bauniversité ya francophone wana nyonso ezali ya kokangama pendant na kanisa ekozala 6 semaines na kanisa ti après feti ya Pâques oui eza mpenza après 6 semaines
ba magasin belé kangami kaka ba pharmacie eza ya kofungwama bisika pe batekaka biloko bambwa baniau wana eza nango ya kofungwama ba restaurant ba café ba nganda ba discothèque wana penze kangami kokende o terrain o tovanda bisika moko tozwa mopepe o likambo boye wana nyonso basiprime yango eza te vanda na ndako oyo azalaki na opération basala opération soki eza nango urgent te bakochange o date opération eza te bakoopere kaka bato eza urgent bapekisa yango na bahôpital kokende kotala bato na lubwaku en tout cas ti na le 3 avril sikomamba kotala bato na lubwaku eza te na bakote ya misala bato mosusu bakokosala parce que faut kosala mpona kokotisa mbongo ça dépend mpe ya compagnie nao ça dépend ya patron bisika ozosala mpona basikoyo batransport tozwaka bametro babisi babiloko ya ndenge na ndenge eza nango mais vomi vanda na ndako soki oza na eloko ya kosala te bavoyage na libanda na étranger bisika tu epekisami eza te koluka no tokende beta tour na aéroport omela pema ona. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na koleka. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.